batata bamama bandeko kimbangiste nalingi nayebisa bino ke bino nde bosimbi fierté ya bana Congo. Bino nde bozali penza église ya solo oyo ya bakongole. Yango wana naza na esengo ya koyebisa bino ke naye kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani mpona mbala mibale oyo. Mbala liboso banda na tanto tokutanaka na Kinshasa naye korepetele yango awa nasengaki benediction na ye na mosala nazali kosala ya kokamba mboka. Nasengaki benediction na ye po oyebi ete wuta nazwa bokonzi ya mboka oyo susi na ngai ezali nazongisa kimia na Kongo mobimba ndenge prophète Simon Kimbangu asengaka. Mission na ngai yango wana yango naye kosenga mosali ya Nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani atianga na mabondeli na koka mission wana bana Kongo baso kobanda na nord tina sud na west tina est ba banda kimia tokoka kosala misala ya kotonga mboka elongo. Totika makambo ya mobulu mbilinga na bokabwani. Likambo ya miba masolo nyonso ndenge tosololaki te na baengagement apesaki te, me nalingi nayebisa bino ke wana pe nazwi pe baassurance ke papa Simon Kimbangu Kiangani akotia pe mabondeli na ye po unité pomoko ezala na kati ya bana Kongo banso na bakongole banso. Tango tokokokisa makambo wana tokokoka sikoyo kotala makambo nalobi na bino ya botongi mboka. Po mission nga na ye nango ezali ya kotia mwana Kongo liboso, kopesa Congolais valeur. Po mboka oyo ezali d'abord ya bakongolais. Soki ozali kokamba mboka oyo esengeli olinga nanu. Koyiba Kongo te, kobebisa Kongo te, kosalela Kongo pote Congolais akoka kozwa nanu moto ya liboso biloko oyo nanu Congolais. Wana ezalaki maloba ya ye moko prophète Kimbangu atikaka. Yango wana nazali koyebisa bino ke naza na esengo ya kozala awa po naza komona ke oyo nde esika bokasi ya Kongo pe bwanya ya Kongo efandi. Nalobi na bino nakoloba na mokuse kaka ke soki tovandisi likambo etali kimia, tovandisi likambo etali bomoko, tokokoka kosala mosala malamu ya kotonga mboka na biso Kongo. Nga naza kopesa bino promesse na mbula mitano kopesaki ngai ya manda makasi na ngai nyonso na kotia na mayele na kotia na botongi mboka nakoka koameliore bakondition na bino bana Kongo, nakoka kozongisela bino fierté na bino bozalaka nango kala ya kozala bakongolais. Na gouvernement na biso tozali na mwana na bino moko
ya église Kimangisi. Kombo na ye mpona bao bayebi te ministre Deo Nkutu. Yende tozali na ye azali ministre oyo atali makambo ya relation avec parlement. Donc parlement ezali représentation nationale. La représentation nationale wana boyebi bino moko ke par revendication na bino bosengi na bino ekelekaka kuna. Donc mwana na bino ndeko na biso Deo Nkutu azali na esika malamu po ete makambo nyonso bozali kolinga esalema na mboka oyo ekomelaka ngai na matoyi. Voilà na mokuse likambo na ngai naloba na bino mpona kosukisa na kosenga bino bolemba te na mabondeli, bolemba te na kosenga nkolo apesa biso makasi, apesa biso mayele tokokisa mosala ya mission oyo apesi biso ya botongi mboka, ya bozongisi kimia, boboto mpe bondeko na Kongo. Nalaki deja Papa Simon Kimbangu Kiangani ntango natali na nsima kuna musée ezali kotongama. Nayebisi papa na bino, papa ngai mpe naza mwana ya bakimbangiste, nakoki mpe kozanga kotia yanga lomeya na kati te po église musée etongama. Na mikolo mizali koya nakotinda mpe oyo yanga ya enveloppe po epakisa babrike na baporte na makambo nyonso etikali ya kosala po musée etelema. Nsima na yango soki musée etelemi nakozonga lisusu awa mbala wana nakoya kotala awa po tovisite musée wana. Merci mingi na bino banso, merci mpona boyambi ngai na tondi bino botondi nkolo batela bino. Amen. Merci beaucoup. Evangelii boyoki te boyoki te bolandi te bolandi te sika biso fo tosimba ye makasi oki libondela moko kati na biso bakimbangisi eyokana epai ya tata Nzambe po ete makambo oyo alobi esalama kati na biso. Ye moko mpe alobaki yango ke likambo oyo bandeli alobi te oyoki te bayoki te siko bolobi nini tokosambela eza moko bokolaka makambo oyo nalobi mosusu ye asengi na biso nyonso tomolela Roberto, olobi nga moko tozomema ye kuna kasi makambo nyonso esukela kuna. Nakende sikoyo tomemela tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santu oyo nyonso emonani kati na biso eza mabongisi ya yo tata Nzambe nyonso eutaka na bino omoni ete mokonzi akomela biso na nkamba yeyo akomeli biso na aniati mabele ya Yerusalemi azwi mopepe ya Yerusalemi azali komela mpe kosongola mai ya nkamba tikete mapamboli akende nango ndenge tosengaka ntango nyonso pasi nzoto emesana na mpasi te tomiokomi mingi pasi ya moto mwindu 4400 ya boloko ya moto mwindu biloko yaki korekipere biso siko bopesi bokonzi fongola nyonso na ndenge oyo esengami awa oyokisa biso soni te salisa tobika bisika
bisika nyonso eza na bitumba bino nde bokopekisa yango, bino nde bokosilisa yango. Mokili mobimba surtout na RDC kanisila bango kuna na mpasi tanga soki asengeli pa epa tata bakopesa libanga te me bakopesa lipa. Mwana soki asengi mbisa mai epa ya tata bakopesa nyoka te me bakopesa mbisa mai. Oyo kosenga yango mpe bakopesa yo. Konzi alobi sengi makambo mingi epesi biso makasi, biso mpe tosenga mabondeli misala na ye etambola ekende liboso. Yo tata nzambe soki osepeli biso tozwi mapamboli yango nde tosengi batela bango mpe nzela mobimba bazokende. Soki okomisi bango malamu tozongisa merci na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen.